Matondo mingi na bino ba téléspectateur ya Vofa mo télévision bozomi ebele na ngonga oyo ya kolanda manaka na biso eliki ya lobby. Pona nini eliki ya lobby ezali manaka oyoyo Vofa mo télévision elengela pona bino na tina ete ya koyekola musaka makanisi ebilenge. Toyebi ete na kati ya kibolenge nde moto amilukelaka bolamu. Nyama botaka na kibolenge, nzete botaka na kibolenge malamu, nyama botaka malamu na kibolenge. Même moto abotaka na kibolenge malamu. Yango bomonaka chaque continent batiaka elikia na kati ya jeunesse na bango. Boko kene na kati ya Europa, boko mona bilenge plus mingi bazana losambo te kasi bazana misala. Boko kene na Amérique, boko mona plus milenge bazana kati ya losambo te kasi na misala. Boko kene na Asie, boko mona bilenge baza plus mingi na kati ya mosala eno na losambo. Boko ya na kati ya Afrika. Afrika oyo ezali continent oyoyo ezana bilenge koleka ba continent nyonso kasi ye bilenge na yeso ko ye bazana kati ya mosala te, bazana kati ya kwiti, bazana kati ya balosambo. Pona nini elenge ezali énergie ya malamu oyo moto amilukelaka bolamu na kati ya kibolenge. Afrique oyo azala na 70% bilenge kasi akoka te komisalela molamu, aportaka kirdan, alataka tombola. Utilité bilenge na kati ya Felika baza wapi. Yango mokolo na mokolo manaka oyo ezosalaka makasi ya kokende kokundola. Babilenge bisika bazali o bazana implice kolandela isika pe bango bazwaki bazwi implice wana bayaka ko partager na biso na plateau na biso ya eliki ya lobby. Nena mokolo mwa lelo to bengisi lisusu moko ya bilenge tata mokinzi wazali moko ya bilenge na kati ya religion africaine oboyebi ezana bokambami ya fumukusu kia muzala pana na ngola mokonzi ya banganga ngunza nyonso na kati ya religion wana pe koko ya suka mboka ndenge bato ebele babengelelaka bango nesongi ya nzila manaka na biso mokolo mwa lelo tokosolola sur phénomène kwiti epa ya bilenge mibali pe phénomène prophétie epa ya bilenge basi akobala libala na yo mobali kobala kosala boye biloko wana nyonso wana bilenge bamipesi na yango makasi ni tokanaki tosolola lelo na tata mokinzi kolandela bilenge mibali kwiti baza na yango ya mokolo na mokolo na baprophétie plus mingi bandeko na biso ya basi to pe bilenge basi bandimelaka mokolo na mokolo. Tata mokinzi mbote na biso. Mbote papa Tambi na kopesa biso maloba. Tata mokinzi bandeko ya Vofa télévision bazolanda biso na ngonga oyoyo ndenge tolobi ete tosana bilenge basi na bilenge mibali to bandeli nanu epai na ngambo ya bilenge mibali lelo kotala moto azokende cop na limité moto aza journalier na limité bazofuta ye na journée bazofuta ye 3000 francs oyo ti fin semaine akozwa 18000 mais 18000 en temps azwi yango déjà il faut samedi wana à perdre déjà ta 15 000. Tia kolamuka lendi kolamuka kutu na niongo. Yaba masanga oyo adefaki soit dimanche, soit na samedi lokola boum esela kite adefaki. Tango ozomona bongo. Hein? Toloba nini? Ezali babe o babilenge bazana yango bazokoka te kosala ekonzo bazokoka te komilukela bolamu, distraction totale tous les 24 commune ya Kinshasa na les 26 provinces ya mboka na biso soko kei babar mokolo na mokolo eza ko se multiplier bon tel eza ko se multiplier soko kei na bachango komona presque des avenues leki hôtel des avenues hôtel en tant que bela bongo eza hôtel était lieu de repos te hein eza hôtel oyo bandeko no sozo landa biso bayebi phénomène hôtel na kati ya mboka na ville province ya Kinshasa malobe pe na bino nini ezo sala nini eza la base ya babiloko wana nyonso pe pona nini bilenge wana nyonso wana baza na kati ya babiloko wana. Matondo mingi na kopesa biso maloba soki lelo jeunesse kobeba nyonso eza programme occidental parce que bango tangu fumukimbangu batelemi alors fumukimbangu ndenga lamusaki makanisi ya bato ndenga ikolongola bato na lokuta ete bato baokende lola ete bato mukili moko nzamba bombela bato ezalaka alors ba jeune bamitungisa makate biloko mukili eza pamba nyonso bakokende na likolo fumukimbangu ya laver cerveau ya bato alors tant tokomi na 1923 ba brasserie ya occidentaux payé eye pona nini pona kolalisa jeunesse pongi po mundela yebaki na Afrique jeunesse eza mwebele mais na Europe jeunesse eza moke alors jeunesse baza na Afrique baza ebele mena buzoba
jeunesse baza na Afrique baza ebele me bazanga mayele, jeunesse baza na Afrique baza ebele me bakanisaka eloko te, me na poto jeunesse eza mwa mukie me bazomikotisa na musala koluka bolamu na bango, koluka ndenge nini bomoi na bango ya lobi ekozalela. Me na mabele na biso nini tozomona ba-occidentaux bakreela biso même bekole eza te po esunga jeunesse, même babar na esika basalela biso babanke na Afrique basali babar na poto basali babanke. Alors jeunesse ya Afrique na esika bombaka mbongo nde esika alangwelaka, akendaka babar komela masanga elike na ezakaki alangwa, soki alangwe mbongo esili akomi komona ndike baloka ye na famille azobosanaka ntango nyonso ye asalaka ambiance nde ntango amibomaka bomoi na ye. Oyo bana basi mpe ndenge moko bakende koluka mabala na beglise bango bazokanisa lokola mabota muteloki bango fale bakanisake te lokola bakompani na bamboka na biso eza te. Ato lingi mobali yango asalaka ta kobala na moyen nini, ato koti jeune prier un mois na église nani akobala yo. Alors jeunesse il faut bazala éveillé tango bambuta lumumba batelemi ezalaki mingi mpo na jeunesse, bajeune bazalaka éveillé balongola lukuta o mundela yelaki biso. Bambuta lumumba na age soki ya 30 ans 35 ans bazokende na Accra 58 conférence mais tokotala boye est-ce que papa na Mbuta Lumumba azalaka ta chef du quartier te. Donc jeunesse bamiyeba bakanisaka te ke nzambe mukolo moko akoya kokabola bambongo po Afrique ebonga. Afrique soki kobonga elingi koloba biso moko jeunesse africaine foto telema foto tala bomoi na biso po Europe batu batongongo eza bango moko ba européenne pe ba jeune po Europe toyebi te batu batongongo eza bakoko te, Asie batu batongongo eza bakoko te, mais za jeunesse mais na Afrique basali ndenge nini bakitiseli jeunesse mingi kwiti kosambela kokanisa makambo moko koya te. Beglise catholique eyelaka biso na mokili bakreya batu meme ti omoni bacomédien batu bakreye bango bapère bifalo donc makambo ebele catholique asala même enseignement bazotangisa jeunesse balobaka yo te moi suis intellect non ozano mayele te, mayele ya mindele ekoki kotonga Afrique te. Mayele wana eza uniquement po tekisila bango kisi, mayele botangi na baklasse eza uniquement otekisila bango mabende, mayele botangi kuna eza uniquement otekisila bango bapièce. Donc tina ya classe pas mundele yango wana. Donc mundele ye na enseignement awa po bozala auxiliaire et non po bomi matisa yango ekosala ke batu mwindu bazoniokwama, batu mwindu bamipesi na kosambela, batu mwindu bamipesi na bakwiti po bazoyeba te basala nini, bawuti wapi, bakomi wapi pe bazokende wapi. Bauti wapi bakomi wapi pe bazokende wapi. Tata mokindi ntango topesi bino maloba bomeki kodevelope mo babiloko ebele boye bolobeleli makambo ya losambo, boyeli bolobeli makambo ya basociété ya bamasanga. Mais biso tozoloba awawa mokolo na mokolo beventisseur baya investissement ko kosalama na kati ya mboka na biso po jeunesse ko kozwa masanga. Mais lelo soki tomoni basociété brasserie ozobeta lisolo ozotelemela avec énergie lelo sungi bamaboti ebele. Obi combien de bato soki lelo ba société brasserie wana ekangami bamaboti ya bato boni ekozala na kati ya chômage. Yo yebi te ke lelo mutu lelo akozala aza na mwa congélateur na ye na mwa coin na ye boye aki asigné mwa contrat na société wana bafournir ye bakit bafournir ye batable asali pe mwa eloko na ye mokolo na mokolo pe akomi koyambelela pe bato bazomela ye pe azoganye mwa implice azobokolela yango pe ebele ya bato na kati ya bandako. La majorité ya bato bamisala penze ezate tokomi kobikilela kaka bongo ntongo bino bozoloba ke basociété ya brasserie wana ye koboma. Est-ce que bozotala pe sur le plan esika pe bikisi pe bamabota pe ya bato po bandeko bazolana no bakoloba basociété wana ekangama biso lelo na bafamile biso tokosuka wapi. Matondo mingi na kopesa biso maloba basociété wana toyebi te. Est-ce que soki congolais moko alambi swati mbadi ya fufu ale na ndako na est-ce que na mboka na bango mpe baleba mbadi ya fufu te. Alors pour na mutu moko te yango bato nyonso bakolobaka ete ebikisi bango totanga sur 26 province toza nango na mboka oyo balakisa biso esika babrasserie batongi baimmeuble banzela na oyo tokobimisela bamanioko to bamakembe eza te. Depuis bakompagnie wana eyaka nde mpo na distraction eyaka teke po matisa biso po soki komatisa biso eloko liboso tokotala bamboka towuti totala babandundu totala bakongo kasai bakolwezi totala baisiro nde tokomonaka te ya solo mpenza mosala brasserie esali ya solo jeunesse bomela masanga makasi bokotila bango mbongo. Mais soki kutu tata no amelaki masanga azwi eloko te ebongo yo mwana soko continue kozwa pe eloko te. Alors eza distraction. Mundele ayaka na Afrique te po amatisa bato mwindu, mundele ayaka na Afrique akomisa mutu mwindo
esclave ebongo biloko ya mutu mwindo ekoma ya ye. Mundele alingaka bato mwindo te malingaka nde mabele ya bato mwindo. Kolinga noir na kolinga mabele ya bato mwindo eza biloko mibale ya bokesi. Ngeta eza biloko mibale ya bokesi parce que mundele azaka na posa nde Afrique ekoma ya ye mamonaka te ndenge nini akobomela bino. Yango asali betidi ke fo achila bino masanga ozala na kwiti, achili bino distraction, achili bino hotel, chaque avenue eza na hotel nango, eza na terrasse nango, eza na église nango, so pasteur ate yo okokende lola, mususu kuna ke yebisa te. Tosa la vie, mususu kuna yebisa te. Do makambu ya lukuta bacheli batu mwindo ezala na nseleme, ezala na kosambele, ezala na bakarite nyoso mundele muta kreye yango. Yango moni fumuki mbango na mayele ya botata mokeli, alakaka biso sikwe koya. Lokola sikwe eza na periode na biso ba jeune basala ngele parce que bato batelemaki babundelaki kiboyindo biso ba âge to comme non des to dépasser ba yaki pa vite à 22 ans biso to dépasser déjà Mbuta Lumumba 35 to leki déjà au mona jeune lokola biso amona nde Mbuta Lumumba zaka mukolo letilelo au mona jeune fille azomona ka tilelo ke yaki pa vite zaka mukolo na etilelo alors yazotela yaki pa vite na photo amitalité âge ya komi nango alors mingi bazotia ko banga azomona ko kufa ato boyi ko bundela kiboyindo bolamu na yo mais sika tozo kende liwezo zela biso. Alors jeunesse il faut batelema pona bolamu ya Afrika. Alors tant que babanda robanga liwa ezaka liboso sika tozo kende parce que mundela ina ba stratégie belé na ba boutique mundela acheli biso loka malungate na pharmacie acheli biso loka malungate na ba terrasse acheli biso loka malungate. Alors fotokota siko na programme biso moko jeunesse yo ndimi na mboka ona chips akolia programme ya santé ya batu esalama na maboka bendie. Alors biso so muta ebisinga ke ya tanga na ebi to tanga nini otangela nzete manga otangela nzete ya paipai otangela nzete ya avocat to otangi nini soko yebi koloba français otangi to yekoli nde lokola ba français oyebi olobaka lokola ba français soko yebi koloba anglais yekoli nde olobaka lokola ba anglais motangi te. Alors soki tokotanga mingi programme afumuki mbango obalakaki biso po fumuki mbango bayende po balongola biso na bowumbu po kuna Yesu ndenge batelaka bandeko ndenge pai na biso fumuki mbango ko batela biso ndenge pa na biso fumuki mbango ko batela biso tata mukitango lobi ete bango moto moko soka liesaki ya mbadi ya fufu na ndaku na ya kanisa teke batu nyonso balie chaque avenue eza na hotel nango na bar nango na église nango. Tango lobi bongo toloba nini église bar na hotel biloko wana misato wana otangi wana eza biloko moko dangereux na bomo ya baindo to bozolo bango kaka lokola bobimi na école bozali moko ya bana oyo baza na kati ya école ya mokonzi ya banganga ngunza mfumukoso ke muzala pana na ngola bozobundela kiboyindo lokola eza kaka babiloko oyo toloba plus mingi œuvre ya mundele mais malgré mundele te mutu asali baeglise oyo tozomona eza mundele te bahotel oyo tozomona na baveni na biso eza mundele te babara pe tozomona eza mundele te bino nyonso kaka kotelema po kaka toloba nini lokola mundele mutu akina likanisa na mutu ya liboso bandeko bakopie yango kaka bozomona eza mabe po komona babar église ezosunga bato mutu azalaki mutu mabe ntango bateyi ye abongwani mpe omonaka oyokaka batémoignage nazalaki moyibi grâce ya mate église esungi nga na bongwama nazalaki mutu bakwiti mobomi grâce ya mate ya église na bongwami ya mabe kozala wapi soki pe église ekoenvahir nango mboka matondo mingi na kopesa biso maloba est-ce tango tokoloba ke soki tolobeli église tolobeli école tolobeli hotel na bar pamba te mutu mwindo ndenge batangiseli ye mundela atangisi mutu mwindo te amisalela bolamu ya ye moko mundela atangisi mutu mwindo te un jour mutu mwindo akoma mokonzi ya mabele na ye mundela atangisi mutu mwindo même après konona ya mutu mwindo azala esclave nde omoni bacheli bango église ayebisi bango baokende lola biloko mokili eza pamba wana enseignement occidental à partir école bayebisi mutu nyonso biso tomona ko ezalaki bango nde bakoko na bango nde bato bazalaka bato mayele toyebi te bato mayele nzambe asala na mokili ezalaka mindele batangeli biso ba Archimède batangeli biso ba Pesanteur ba Madiams ba Living kaka bango batangisi bato tina niveau mo ezaki mutu azo répondre ke mutu asalaki découverte ya mbushi Sédégo Kao même enseignement wana mundele asalango mpona nini ezalaki uniquement bafavorize kimundele ti omoni bazobetela bato maboko na ete elo ya bapaya eza ndenge orépondre malamu makambo ya bametre na bino alors oyo bazobenga zoba ya boyi kolobaka eza bango malgré échappé na question na biso
to relancer bino. Ce qui par exemple ndenge bolobi toto ki totangi na ba classe c'est lui qui a découvert l'embauche de Fleuve Congo ça Diego Kao. Réalité c'est ngo te po na baksa mutu na na relancer pe na mutu ne uti kokene. Ingeta est-ce ya noza bongote? Est-ce que Diego Kao mtasala ki découvert akuta ki bato? Soki na classe mutu a répondre ça Diego Kao te yona ne mutu fo baseka. Yona ndesko mutu baseka nzoka mutu mayele za Diego Kao te. Oya koloba Diego Kao eza mutu ya ndimi asepeli nde na mundela kumisi ba mindele. Est-ce que Diego Kao kosala découverte na mboka na bango ya koko na bango? Est-ce que mbushi akuta bato bongo ezaka na mabele na bango yo kosala découverte même na poto nani sasala découverte na poto azalaka te. Alors ya ko sala ngondenge nini eza enseignement moko ya bana mike yango tolobeli mingi be église tolobeli école tolobeli babar na makambo nyonso mundela tangisaki bato mwindo. Alors tant que bato mwindo bako continuer même ko tangisa bana na bango bayeba ke bomo ya bana na bango ekozala na passe nesika minito manaka fumuki mbango eza na terrain botangisa bana na nenga mafuta o bazotangisa bato loi ya nature bokotanga nature batanga ne nature yoko ketanga te oyo kolo madiam sonani eza makambo lukuta. Alors biso se tokotangela ya ki pa vite eza solo se tokotangela ba ya vita kanga eza solo to relancer bino na mutuna na biso na boyoka yango mutu pena so sa témoignage pe bato bazolanda biso pe ba yebi yango jeune mo bena na venir azalaki mona kuluna mais après avoir côté ya bongwami abandi pe ko kenenzela église a comme un jour pour moi pas comme pasteur comme côté pe bato tsekele pe témoignage ngana azalaki mutu mabe mutu pasaki pe ndoki to kolobela ndoki te to koloba ni mutu azaki pe mabe na kati ya société mwana mwasi azaki ndumba bo abati pa bongwami siko musala wana église esali ya ko bongola mutu akoma malamu na kati ya société alongwa na mabe o bato babande ko monelela ye ne tuluku to bato tango lobi ke botel eza mabe bato bakobeti lobi maboko babate ezo bebisa bato babare eza mabe mais tango okoma na point église kolanda musala o esali na kati ya société ozomona te ke sika na batebele bakondima bino te matondo na kopesa biso maloba mutu ande koboma bato azalaki muyibi azalaki ndumba atiki kindumba kene église atiki ki muyibi atiki koboma bato akene église asala eloko te il faut zonge siko yibelaka babiloko osololi na bango ke mukolo boye nakotelaka bino na butu nayibaka bino biloko mais lelo penza namoni ndenge nayibelaka bino biloko eza mabe mponga mpe naza mutu un jour nakoza na biloko bakoyibanga yango naye kosenga bino bolimbisa longo lisusu wana ngai nde nazabu naka na mibali nange ebele nazalaki nduma na ndai kokosa yo na shinaka yo na melaka o mbongo mais nyonso nasalaka na mona eke eza mabe wana epa mibali oyo akosaka mais yo kepa na bango te okepa pasteur yo shinaka pasteur te alors yo kolekela nde epai ya bato kosaka soki bango balimbisi yo po spiritualité bato mwindo bayebi spiritualité te botata mokili eza te nde bato bakanisela yango yo osali mutu mususu mabe okesenga bolimbisi mpe koto mususu mais nayebi te so mutu nezosala bien mais il suffit kaka reconnaître mabe na yo ndenge bandeko batiaka na beglise atozalaki ndumba nzima kaka okobongwama nyonso okopetwama okozala purifié soki ntango ozolobake bisika nasalela baki nduma nakende kosenga bato wana pardon bisika nayibaki nakende kosenga bato wana pardon wana principe nini wana mais za principe ya botata mokeli yango moni mingi même bande bato batangisi bango baza miyi baza pe kaka lukuta bongo bakoya kosenga bolimbisi epa bato mususu bato basala mabe pe bato mususu yango moni bayindo mpe bazolanda le même modèle ya mindele bametre na bango ya miyibi ya bescro yo sali mabe koto mususu mais landa muto yo kosaki yebisa eke moni mukolo boye na kosaka na kotelaka boye na ndako zala to balokaka na sima na yibaka o telefone ndeko lokolo ye na limbisi okoya pe maboko pamba te foza ne lembo po mutema ya muto okitisa yango yo alors osote mutu wana direct na église otengani naza boye na bongwani natiki muyibi nini ezolakisa kotiki muyibi kaka na témoignage ebongo so osisi témoignage okeyiba lobi so ke témoigner na église musu po ba changer pe ba église to mona rat otenga nazaka na kimbangiste na koma na église boye na koma na église boye na koma lelo na mosquée siko ndenge azo changer ba église bo ba témoigner chino sa pese ba rolanda na ba pasteur ba ke laksa te mbala musu azaka muyibi azokende kokosa alors soko sali mutu mabe zongela mutu yo salaki mabe wana nde botata mokeli wana penza nde bolimbisi ya solo biso lokola mindele basala biso mabe baboma botata mokeli na biso baboma bakoko na biso soki balingi basenga bolimbisi bakozongela nde biso bato bakosenga ne nzambe bolimbisi te ata mukolo moko nzambe ndenge aza bongo azaka na pome ya mutu te soko osalaki nga mabe koyepa na nga etali nzambe te nzambe azaka na pome ya mutu te mindele lokola basala biso mabe soki basengi biso bolimbisi te bayebaki bakobika te bakobetama yo okende pa nzambe nzambe akolimbisa na moyeni
est ce que yo bebe to betaka nzambe yo kataka nzambe mutu yo bambaka nzambe na mir te yo koyaka ke pa mutu mwindo yo komisaka esclave na yo oyibaka biloko okosaka bokonza likolo ezali okutu nzambe avandaka kuna te okoseli na nzambe makambo donc ba problème mundela aza nango eza mwa mingi ba problème mundela aza nango eza mwa mingi to lamusi mpe na makanisi na ngai ndeko ntango ndeko alobi ete soki osali mutu mabe faut que nende kosadresse na mutu wana kosenga bolimbisi non pas ya nzambe na réalité mpe soki otali mpe bozomonaka ndeko makambo alobi baza na raison ndenge nini yo oyibi ngai nga moto oyibi nazo continue konionga okotisi nga na pasi mais yo zwi mbongo na ngai oke par exemple osombeli na mutuka na lopango na poko nango ozosenga no nzambe pardon soki tokeli na logique soki nzambe alimbisi yo mais nga na kotikala na pasi libela na libela ti donc fo banda nde do kolimbisa malamu lokola yo yibi no nzambe te oyibi ndi ngai ça n'a rien à voir que kosenga nzambe bolimbi donc fo zonga kaka epa na ngai mpo mpona nini bapaster bakoki koteya biso babiloko babio te oyo kaka eza kaka nini toloba nini ekole matambe ya fumuki mbangu na nzela ya motindami ya mokitani na bango nesonya nzela wana pene eza mai ya bango me efumuki mbangu na epai ya nesonya nzela biso tozwi chance na eleko oyo yango tosenga na bilenge batanga siku batanga penza siku eza nita bozo baka bilenge batanga nsiku bazolanda biso nsiku eza non nini po à chaque fois pe bozo songela kaka batanga nsiku siku eza mibeko mia bikela bilaka ya fumuki mbangu ya mbanja sanda ete longi ya koya akoya kotangisa bilenge ngai moko fumuki mbangu na kozala kati na bango alors mayeba kotangisa bino na periode wana yebake soko otangi yango okoma mayele alors siku eza livre sacré o balaka biso bilenge batanga siku bakoma mayele balongwa na mokili ya lokuta pamba te mundele makambo nyonso ya nango na Afrique ti omoni bato bakomi mikolo mutu akomi ministre mutu akomi niveau nyonso azokoma aza na kati ya lokuta yango esengeli bato batanga siku bakoma mayele po fumuki mbangu aloba soki kaka otangi yango okomi mayele yango esali ke biso ntango totangi yango tokomprendre makambo ebele na mokili oyo mayele ya classe to mayele ya nature oyo oboloba tolobaka secret de la nature mayele ya nature nde botata mokele mayele ya classe eza mayele ya mutu moko boye donc ya mutu azwi abimisi mayele na ya tiango be stratégie eyebi ke mutu akosukela kaka donc mayele ya classe ti omonaka mutu alobi aza licencié asukeli mpe kaka wana ti omoni mutu alobi aza docteur asukeli mpe kaka wana alors biso na siku niveau ezoyebana te tozodepase chaque jour mpo ntango nyonso mokili ndenge moyo ebimi boye ebimi na makambo nango so omoni moyo amati lisusu amatisi makambo nango soki mpe akiti donc ndenge azokitela ndenge mpe azobongola makambo alors mayele sikoyo ya classe soki oza diplômé kaka makambo atangiso yango tikala no ti okufa soki mpe oza licencié osoki kaka na licence mais raison pour laquelle na licencié na bagradué na badocteur bazokoinsiste ti lelo dieko comme ta découvert mbouché ya fleuve bango batangiselaki bango bongo alors baza limité alors na mayele ya botata mokele ofumuki mbango bayeli biso na epai ya nesonya nzela alors tokozala ba illimité alors ntango nyonso voye na mokili biso lelo meme nesonya nzela lobi kuna ata kotika biso na mokili oyo mais totikali deja bana mayele mais na enseignement occidental batika bato baesclave yo ndimi mindele tobengani bango mais Jean Cesse alobi nini avant indépendance égale après elingi kolobaki maki nyonso desi basalaki to a été déjà fait donc mutu alumumba desi alobaki yango alobi nyonso desi bacomplot nyonso desi bakangi Jean Cesse mpe alobi yango abi donc avant indépendance égale après donc maye nyonso bokotanga oyo mundele ayaki nango boyebaki eza lokuta maye nyonso bokotanga totangi kelasi histoire ya Diego Kao a découvert mbouchi de fleuve Congo mais grande surprise le même Diego Kao ayaka esika wana akutaka bato baakompagnaka ye toyebi te mot découvert eza esika ntango toloba Diego Kao a découvrir embouchi de fleuve Congo enseignement wana bakotangisa yango mingi baoccidentaux bandeko na ye to na baafricain to mpe précisément biso bacongolais tokotanga ke Diego Kao a découvrir embouchure fleuve Congo lelo maluku existaka kinga kati existaka na commune Nsele aéroport international Angile existaka na commune ya Nsele stade de martyrs existaka na commune ya Kinshasa palais du peuple existaka na commune ya Lingwala soko mutu moko awuti libanda ya Congo aye akomi na palais du peuple akuti bato pe libanda est-ce que koki kosala pe livre abeta lisolo pa ba congolais ke
atangisaka bakongolais ke ye moto adécouvra palais du peuple. Embauché Diego Kao aya kuta batu, mais lelo enseignement système éducatif. Jamais Allemagne à cause d'un programme mort en France, le système éducatif pour baser la même réalité. Mais baser na kati Europe, jamais Italie a le même programme na Belgique. Mboka na mboka a établi un système éducatif par rapport à besoin oh yé mboka za nengo. Mais boni biso système éducatif faut ça élaborer libanda. Na kati système éducatif, ba langue nationale na biso etanga makate. Sur le bilingala na école balati so symbole na système éducatif ya mboka na biso. Parce tata mokinza tozo benda bana na suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo. Mais to ko kabona boete malgré to leki ngo likolo. Phénomène ba prophétie pa bande ko na biso ya basi. Chaque le 31 décembre. Tokenda ko lala ba feye to yokaka ba masolo moko batu balobaka on peut savoir sur prophétie année tozo côté ça année à prospérité, année de grâce, année de bonheur, hein o baba la raté bakobala o bazoka misala te bakoso misala bon mo eko changer to tout ça ba l'église chaque le 31 décembre. Mais tant que tu accèdes à ba année na pesa ka exemple tozalaki na par exemple na année 2015 toke ko la veillée le 31 décembre 2015 ba pesi biso ba prophétie ya kitoko ne to côté la 2016. Mais tant que tu arrivé na 2016 to komi komona bon moyo kutu to wuti na 2015 ezalaki kutu moi malamu par rapport au tozo vivre na 2016. Même en 2016 on a to nyokomi on so balaka ki biso na le 31 décembre 2015 to moni yango te. Na le 31 décembre 2016 boye ba mamu ki biso so ko prophétie pe mususu. Ane to zo kota o babala kate bakobala o bazo misate bakoso bisala. Tango to wana na le 31 décembre 2016. Tango to koma na 2017. Okomona vio to bane ko meni ku na 2016 to koloba eza malamu par rapport to sanine. To zo vivre na 2017. Au moment où 2017 pe sili bonyoko mi tango comme le 31 décembre prophétie musu yé pour na 2018. Tango comme en 2018 bino mo komi kolobela ko to ke 2017 ezaki malamu par rapport à 2018. Mais pour na nini batu basala ka ba effort te ko no rappeler ba pasteur. Ningi nini okuto la ki biso ani ba ani utu ko leka to vivre yango to zo continuer ka ko la ka pe so to koti ba anengo ne seka ba makambe bongo mama ba makambe zo beba kaka se ko beba. Wana plus mingi batu baza ba victime ba biloko wana eza biso bilenge ya basi mingi ba victime makasi eza bilenge bandeko na biso ya basi. Matondo mingi na kopesa biso maloba eloko batu mwindo bazoyeba te wuta 1921 tango fumuki mbango batelemi. Alors na bomo ya batu mwindu nyonso ekolekela bango fumuki mbango. Alors soki mutu moko ayebi soki na kombo ya Yesu 2017 otozo kota oyo okozala na mapamboli okozwa musala yeba yango soka bokoti 2017 nde kozala ane ya mikakatano pona bomoyino po balakisa kete eza Yesu lisu te na bomoyi na yo. Alors po batu mwindu bamona bomoyi ya malonga na bomoyi na bango esengeli nde fumuki mbango yango moi tango nyonso bango balobaka ke kombo ya Yesu okomona mapamboli kombo ya Yesu komatisa bino tolala mko yango mona ke pase yaka lisusu makasi ntina niveau mboka so ba meka kotanga kombo ya Yesu kete to basali kamoko boye o manifestation mo bachika kombo ya Yesu pona kombo mboka lobi nango mona mboka pase yaka makasi botala ka tambo lobi ke bakabi mboka pa ya Yesu chassa suka les aki 7000 le koma 13000 so ba meka ngo lisusu koma 21000 c'est ba hute ko sala o zo beta lisolo bakabaki mboka pa mokonzi ya mboka atikaka mboka na kombo ya Yesu zaki na 2019 au chacha secret qui na 7000 mais les autres vivent en 13000 mais maman na biso pe ministre kombo échappé biso a outé ko sangisa kutu tout lukuto bato ba pasteur nyonso basanganaki ba tiki kutu mboka na kombo ya Yesu balobiki asala na lolenge na ye kasi ba mwe na lolenge na transport bato ba mo boto la ba mbonga na niveau C donc okoti na mutuka te 1000 francs wana mama ministre azomona te ye makamba mboko ya yebiango te eza sentiment soki basungi azwi mwa musala aokende koloba makambo aza na niveau nango te
lelo bato bazosenga bango mbongo recevoir ateme na porte kangi lokola ndako na bango 1000 francs na se soki mbongo eza te okota na mutuka te. Est-ce que wana ma ministre na ya monaki yo kosangisa bato na kombo ya Yesu Israël kutu ti lelo baza na ba problème Yesu a résoudre yango te ayo résoudre problème ya ma ministre na awa makambo awa etali fumuki mbango bakita bamata mokonzi de esa lobaka so monika basangani mais fumukusu alobaka soki awa esika nyonso bakosanganaka oyo bakotyaka kombo ya Yesu boyebake lobi makambo etali mboka so botyaka kombo ya Yesu boyebake lobi nango pase lisusu makasi bango makambo nyonso balobaka ekokisamaka à moins que lokola jeunesse bazomipesa mingi na kwiti bazuka kolanda badonne spirituelle te mais so tolandeli mokonzi bien eza na likambo moko te alobaki ekokisama te. Alors bato bazosambrie suite ke botata mokeli fo ezalaka epai ya bato soki boza na botata mokeli boyebake bokolonda kobatela koponama bato mingi ozomona bazosambrie meme bangunza libanda bazoyeba te nini ezoleka mokonzi aza na makambo ebele atalisi biso me bato bazwi tante suite kwiti lokoso kolinga kolia mingi ebomaka eta ya mutu po so mutu okudiangana yebaka eta na yo eta spirituel ekufaka mutu fo azalaka pose azalaka kimia bato mwindo ntango nyonso bakolobela kombo ya Yesu mama ministre alobaki transport bakoma obotola biso mbongo na se 1000 fois avokota na mutuka na kombo ya Yesu yo osangisi bato. Donc ba jeunesse il faut bazala mayele bon moyen na biso mbula nini religion christianisme ya na mabele oyo mbula nini bouddhisme ye lelo to mona ba maikari biso to tunaki bango bino boye na maikari na Japon basala carte mémoire mais bo sunga ta jeunesse ba koti na ba maikari na ba sekai bo expliquer bango ta carte mémoire eza lokumu ya nzambe ndenge nini nzambe na bino ayeka bo pesa ka lumière oh iza makambo lokuta ndenge nini mosquée baninga bake Ramadan to moni bake yango bongo alors bango na mabele na bango lokola banzete botaka te nde bakoko na bango bakelaki eloko moko sekai mo bakokunda nango 100 personnes mais pas bato mundi bakasango eza cérémonie te suite ya kozanga banzete nde epa ya barabe donc barabe baza plus mingi na ba désert basala banzete te yango basalaka cercueil moko bakokundela bato ebele moto mundi akoki kolinga kasi parce que ezaka esika nyonso pasi eza basolution emonanaka omoni mokomosu tolandi koko asuka mboka apesa ye basolution mwasi moko bokobotana mpe na 9 mibali eza solution mobali moko mpe akobota na 10 basi eza solution circonstance oyo bino bokozala nao na ntango wana yango eza basolution bon yokanisi bato nyonso fumuki mbango na professeur alobi bato nyonso baza na don spécifique donc alors nzambe atya botata mokeli na mutu nyonso barabi baza nango yango moni kuna batie cercueil moko manki ya banzete bayebisi bandeko na bomitungisa te bokunda nango bato mais cercueil ezongaka so bokomi na cimetière bolingi mutu bokotisi ye na sa mabele po bayino biso dolani yango biso ozala so banzete ebele cérémonie te eza manki ya banzete alors bato mwindu fo bazala mayele et surtout na période biso toza eza période moko na yebi te soki période nini période bomoni motindami ya tata mokela ye alors fo bozala makasi pe bozala mayele fo bozala makasi fo bozala mayele bana ni sonya nzila fo moko soki mzala bana na ngola barabe ti tomonaka ke cercueil moko bazokundelela yango bake bazongi na yango bake bazongi na yango eza mpo baza na carence ya nzete soko lokola biso toza na kati ya esclavagisme barabe toke tokopie eloko wana bêtement biso banzete etulukani na mboka tokoki kokunda jamais na cercueil moko bato mibale toke tozokanisa yango eza cérémonie epai ya barabe nzoka eza difficulté barabe bakutana nango na mokili na bango lokola bazala na carence ya nzete batielela bo bakundelelaka biso tokoki kokundelela bongo te mpo biso toza na difficulté ya nzete te toki kokopie eloko bongo na kati ya kozanga koyeba tata mokili tobenzami mpena na suka ya manaka na biso liloba esuka mpo na jeunesse kolandela émission manaka ya émission eliki elobi mpo na jeunesse mpe bokopesa nimero ya telefone bandeko mosusu omoni televizio eza ngonga bakolinga bakoba koluka kosolola na bino na nzela ya réseaux sociaux ndakisa na nzela ba SMS to mpe mosusu mpe akoki kobenga mpe na nzela ya appel mpona kotuna motuna koluka bazwa biyano nini mpo tobendi suka na 1 minute liloba esuka mpo batelespectateur bazwili bakokolanda biso mpe bokopesa nimero na bino ya telefone matondo mingi biso tokosenga na jeunesse balongola kobanga en plus bamilongola kolobaki baza bana mike mwana moke asuka na 12 ans 15 ans okoli déjà okozala mpe chef du quartier 20 ans okokamba mpe Congo 25 ans mpe okozala roi alors bato mwindu balongwa na kobanga mpe komisa bana mike te bayaki pa vita bazalaki bilenge makasi biso to dépasser desinga âge na nango desina leki âge mbuta lumumba kozongelaki donc na dépasser déjà alors bato mwindu balongola kobanga
balongola penza kobanga batelema tobundela bolamu na biso mabele na biso soki azi lelo tosepela nango mpo baasiatike batelemaki soki afelika mpe kozala malamu mpo na bomoi na biso biso moko totelema. Numéro de téléphone 089 11 960 47 089 11 960 47. Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision manaka na biso eliki ya lobby ebandi kobenda penza suka na yango masolo ezalaki kolandelela distraction ya masanga epa ebilenge pe phénomène ba prophétie na jeunesse mingi bande kona biso ya basi moto ya mayele bakosaki mbala moko mbala mibale kasi mbala misato te soki na 2016 bapesaki yo prophétie ke na 2017 bomo ekozala malamu tango kotaki bomo 2017 omoni oyo bayekaki yo te le 31 décembre 2016 fallait interpeller yo mais interpeller yo te okosami lisusu na le 31 décembre 2017 po tokota 2018 eke mosika okosami lisusu le 31 décembre il y a 2018 pour toi 2019 qui non le long la 2022 le 31 décembre il y a 2021 au Kosamaki année au 2022 la année de bonheur ya prospérité ya grâce de gloire ya komatakaka banda to kota kitala ba difficulté banda ki nango banda janvier qui non le long ne toza na yango na ndoko tupe année usilité mais ozomona te seka ni ko sa sortir na yango kwiti botala bilingi na balimete bazoke no kosala ki journalier azo soit 4000 3000 muta utaka masina azokende kosala pa bandeko na biso ba chinois azokende kosala na balimete bazofuta ke 3000 na journée samedi soka zumbongo wana ke kotika na masanga tata mukinza lobelo comme c'est très important nesika bosala biso ba hôtel oyo na définition na logique ça qui est lié de repos mais biso ça lié de repos tout dans le phénomène hôtel boyebi pona nini et c'est sika oyo mingi bazokende kosala ekobo pona nini te bosala biso ba banque soki na zumbongo na épargner mbongo ke botondisi biso ba bar botondisi biso ba masanga botondisi biso kwiti Diego Kao ndeko empengle loko moko ya Diego Kao ndenge nini mutu aya kuti bato seka deja ba vivaka ba vandaka bato baza esika wana lelo basala mikanda balobaka ye muta découvrir embaucher pe na classe ko lobeza Diego Kao ba betelio maboko soko lobeza bortorton ba wololio o mokili ya ndenge nini muta lobi réalité alobi bosolo ba wololi muta lobi lokuta ba betelie maboko soki to lobaka Diego Kao découvrir embaucher à Fève Congo et ça pour les occidentaux peut-être ça eza mundele liboso comme sika ona mais arosala muto liboso te kene kolakisa bato sika na po yende kutu babane ko betele lisolo par rapport esika na tanga moni phénomène wana ya océan na fleuve sangana nde bato bandi ko expliquer mbu na nzadi esangani embaucher ya koki ko benga ngota benga ba yebise mbu akoki ko benga mbu ta benga embaucher botika la branche na kati ya manaka na biso bosepelaki na émission mokolo molelo tozongisi matondo mingi na koko ya suka mboka fumukusu ke muzala pana na ngola na musala monene bali kosala koluka ete pole penza eko kokota epa bilenge epa ebite pamba te na kati ya bilenge nde énergie ya kolukela bolamu na kati ya société rozala botala ninga bandi azwa ko s'inverser na kati ya bilenge botala ba makanisi ndenge azali kolamusa bilenge o bazomi na kati ya religion africaine na ba o bazali bana religion africaine mokolo na mokolo bala na manaka ya koko asuka mboka fumukusu ke muzala pana na ngola tozongisi pe matondo na deje na biso kwa mambo ba pesa ki biso lisusu confiance ya kopesa biso manaka oyoyo to kambaka yango tozongisi pe susu matondo epa ya Dipro AI noko ndombele botale tozongisi pe matondo mingi na tata na biso mbala o asungaki biso na cadrage ya émission mokolo mwalelo tozongisi pe lisusu matondo na tata na biso ntimba o basungi biso na eteni ya montage ngai ndeko na bino Tambi Koka noko Tambi Koka nazalaki na présentation ya émission mokolo mwalelo pe invité mokolo mwalelo zaki tata na biso Mokinji oyo ekozala to na bikoloko ya pe lisusu to koluka pe lisusu to yamba bango pona kokabola lisusu bo makanisi ya mokolo na mokolo kimia ya tata mokeli fumuki mbangu na bakoko balongo ezala na bino tokutani na manaka o ezali koya